losako pe mabenisi ebele na bino banso na kombo ya Yesu Christo azali médiateur entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe se moko ya solo botondi pona libakuli ya pesinga lelo po ete nakokoka kosolola na bino mai matali liloba ya ye bino baye bozali bana baye ezali wa bino ndeko Tito Nganda boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu liloba ya Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na kati ya liloba ya Nzambe po ete toluka eyano na motuna moye. Eloko nini eza kolingisa moto akoka kovivre na bobangi te. Eloko nini ekoki kolingisa mo ezo kolingisa moto a vivre na bobangi te. Eloko nini tokokende na liloba ya Nzambe po ete tozwa eyano na motuna mona. Tango biso tozo kokoma to moto akomi liboso ya ba mikakatano. Moto azali toujours na choix. Lingolo ba akopona. Soit aza na bobangi atika mai o azo komona o aza kotala na bomo inaye na ngonga wana e dominer ye contrôler ye to moto mona akori kokamata décision ki andima Nzambe mokeli na bo surmontaka bikakatanto mikakatano mina na liloba ya Nzambe po ete kobanga to bobangi ezali monguna ya mondimi ezali monguna ekoiko kwisa mutu na ba situation lolenge na lolonge ba situation lolenge ndenge na ndenge. Donc bobangi ezali ennemi o ezo kolingisa yo o échouer na situation na yo. Tokotanga na kati ya liloba Nzambe exemple ya Job. Job na chapitre 3 verset 25 ye moko atubela na monoko moye eloko nini eyela ye. Alobi boye na verset 25 o nazo banga yango nde ezo eyelanga. Donc eloko Job azali ko banga yango nde eyelaki ye. Il dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. O azalaki ko banga yango nazo Job azaki na bobangi ete bana baye tango mosusu bazali kosala bazosala masumu bazaki na bokaboni na Nzambe na kati ya mitema ya bango. O azali kobanga yango nde esala ekomelaka Job. Job alingisi bobangi evanda na bomoi na boye. Alors ba conséquence ya mabe ezalaki nde résultat ya kobanga na ewana. Conséquence ezali na kati ya liloba Nzambe. Boko tanga Job chapitre 1 verset 13 à 19. Job 1 13 à 19 botanga ngo bomona ngo ezakuna. Donc na Job 3 verset 5 tout tanga wa liloba Nzambe zo biso que Job a reconnaître andimi que azwaki résultat ya bobangi boye. O azai ko banga yango nde azwaki yango. Kasi Proverbe 29 25 elobi nini? Proverbe 29 verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Bobangi ya bato yango nde tiaka motambo. Kasi oyo azopesa confiance na Nzambe mokeli nde moto mona azali protégé. Alors ndenge nini yo moto komipesa confiance epa Nzambe mokeli? Nzambe mokeli aza elimu. Okoki komona ete, okoki kosimba ete, okoki kasolo na ete. Aza elimu. Nzambe aza elimu na bolingo boye. Apesa mokane moyen sous forme de mots. Il nous a révélé sa volonté sous forme de mots. Mots wana ezo constituer liloba ye na botanga ka yango nde okoyeba ye. Donc ce kolingo pesa confiance na Nzambe mokeli et c'est ngo pesa confiance na liloba ye po ete yoza la protéger. Bobangi ya bato yezo tia motambo. Loko eza motambo bobangi ekoko sala ke na kati ya motema mayo yo moyo bouger za te. Vous allez immobiliser mentalement. Bobangi
et qu'on même et qu'on ça de sorte que vous avez l'impression que vous entendez si comme on ne pose les salles ici bobangi et qu'on empêcher yo aucun oboso bobangi et empêcher et pekisa bateau basito mibali o nzambe à rendre capable pour être pas quoi kende ko kisa makomba nzambe alingi bango alingi te ba ko kisa to basala alors pona bobangi bazali sous capable ko sala ngote bobangi zali ennemi ya croyant donc bobangi ndezali tina to cause fondamentale ya défaite to échec na bomoi ya mwasi to mobali généralement ezali bobangi bobangi zo ko empêcher yon de commencer yon de komobali ou accomplir mission na yo ezo ko empêcher yo bobangi zo ko empêcher yo ozala mwasi to mobali nzambe alingi ki ozala bobangi et bobangi eutaka epa nzambe ya solo te kasi moyen ya vivre sans kobanga ezali okoki kotia confiance no mobimba epa nzambe mokeli soki ozotia confiance na yo mobimba epa nzambe mokeli na botiaka confiance na liloba lia ye na maya alaki alors bobangi kozala te liloba nzambe lobi ete moto azopesa confiance na ye epa nzambe mokeli azali protégé nzambe se moko ya solo nde azali digne na confiance na biso esengi topesa ye confiance po ye akotika mokolo moko te me moto akokusa yo moto akotika moto akotonga yo moto bozosola na ye bien abaluki abandi kotonga yo moto aza ndenge wana aabandone yo lobi abi akosala boye otuna ye susu o non moyen nasala so eza te wana nde motu me nzambe mokili akochange te oyo alaki yo soki ondimi osaleli okozwa résultat ye aza capable ya kodélivre yo na bobangi bwa yo ekomami na psaume 34 verset 5 psaume 34 David alobi nini naluki nzambe mokili mpe ayanoli ngai j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs nzambe ye David alobi aluki nzambe mokili azongiseli yano nzambe mokili adélivre ye na bobangi boye banso Dieu l'a délivré parce qu'il a cherché l'éternel et Dieu l'a répondu et Dieu l'a délivré de toutes ces frayeurs ndenge nini moto akoluka nzambe comment chercher l'éternel nzambe aza esprit azali elimu yo komona ete kosimba ete oyoka solo na ete biso tokoluka nzambe mokeli na bolukaka liloba lia ye ndenge na ute kondimbola biko expliquer bino ke nzambe o aza esprit à faire révéler volonté na ye sous forme de mots yango tozango biblia alors soko olingo yeba ye olingo luka ye okoluka liloba lia ye po yeba ye sans connaissance ya liloba nzambe yo koyeba nzambe te esengeli tokamata décision ya kobongola mayele mabiso lolenge ya to eyenge bene na liloba ya nzambe. Donc prenons la décision de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. Liloba nzambe ezali mwinda soki tozali tenté ya kobanga dans n'importe quelle situation ya bomoi esengeli to tourner attention na biso epa nzambe mokeli oyo ye azo délivrer biso na bobangi tokoki koluka nzambe mokeli na boyekolaka liloba lia ye po ete liloba na ye ezopesa biso biyano ya kitoko po ete elingisa biso tokonte totia elikia na biso to confiance na biso epa na ye po ete alongisa biso à mesure que tozoko trouver ba réponse na kati ya liloba na ye parce que ntango tozokende toza na besoin tokei toluki tosaleli ya tomoni yango tosaleli yango tozwi biyano au fur et à mesure tozwa biyano na bosalelaka liloba ya ye alors ekolingisa biso totia confiance na biso complète epa na ye
na botiaka liloba liaye na kati ya mayele mabiso pe ekolingisa biso totingama na liloba lina totingama na ye Nzambe. Situation ekozala ndenge nini ekozala pokoso yango ndenge nini négativité yango eza ndenge nini eza possible que yo ndeko mwasi ndeko mobali o vivre sans kobanga o vivre au-dessus ya crainte po ete bobangi ezalaka na kati ya mayele yo ozokanisa nde ozobanga eza na kati ya mayele mais okoki kosurmonte bobangi oyo eza na kati ya mayele mayo na boyekolaka lolenge nini esengeli okontrole makanisi mayo eyenge bene na liloba ya Nzambe ezali question ya volonté to mokano na yo biso nde toyochoisir biso nde toyopona kobongola mayele mabiso eyenge bene na liloba ya Nzambe yo kodeside kosala nga kosala ngo mpo na yo te yo mpe kosala ngo mpo na ngai te ngai nde nakodeside ke naza na bobangi mpo na likambo boye liloba ya Nzambe elobi nini nake na liloba ya Nzambe nazwi bilaka bya ye natia yango na mayele mangai nazokonfese yango etikali na mayele mangai ntango zabula meki ngai na bobangi na domaine wana to na point wana na spe wana ngai na confesse liloba ya Nzambe mpo na surmonter yango eloko ezokorekomande biso liloba ya Nzambe ezorekomande biso na Romains 12 verset 2 tokende kuna totanga Romains chapitre 12 verset 2 elobi que ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est un bongo la maëlle mabiso. Tous ça la transformer, cause la transformer à métamorphoser à et là que mbinzo elongwa ka komi papillon. Mbinzo eza nyama so moni yango zo bana babanga ka kutu yango. Eza mabe. Mais so ki komi papillon bana ba komi kolanda yango. Mayele na yo to yanga ekokoma ndenge wana ekolongwa lokwa elongwe chenille ekomi papillon ekobongwana alors so ebongwani ekopermettre o discerner eloko nini eza mokani ya Nzambe oyo eza malamu to eza kitoko mpona Nzambe ekopermettre yo parce que ozotia liloba ya Nzambe na kati ya mayele mayo plutôt que to se conformer na banégativité ya siècle oyo toza nango tokoki kozala transformer tokoki kobongwana métamorphosé tokolongwa maye na biso kolongwa lokola mbinzo ekoma lokola papillon eza très important toko eza mosala na yo to ya ngai po tobongola mayele mabiso eyenge bene na liloba ya Nzambe moto moko na moko akoki kosala de sorte que mayele maye koma ya sika na botiaka liloba ya Nzambe parce que liloba ya Nzambe eza toujours sika otina mayele mayo mabongwani totia liloba na Nzambe na kati ya mayele mabiso pe to décider que to kanisa kaka liloba ya Nzambe o to tangi to tina mayele mabiso pe to agir selon liloba lina nde bilaka bya Nzambe biko bana ko salama na bomo na biso makanisi ya moto eza wapi makanisi ya moto eza na kati ya mayele maye alors soki yo ndimi yango ekomi na nguya na bomo ekomi na kati ya mayele mayo alors parce que maloba Nzambe soko otina mayele mayo pe osaleli yango ekopesa o bomoi na Jean na évangile ya Jean chapitre 6 verset 63 Jésus-Christ alobaki que maloba maye o nazolobela bino yango eza elimu pe bomoi maloba ya liloba ya Nzambe yango ezali elimu pe bomoi maloba ma Nzambe epesaka bomoi maloba mosusu epesa bomoi te po bongola mayele mayo to ngai na bongola mayele mangai esengeli to tondisa makanisi ya liloba ya Nzambe na kati ya mayele mabiso to makanisi mai to tia na mayele mabiso mazala makanisi ezali eyenge bene na liloba ya Nzambe esengeli ko remplacer makanisi mabe na ba makanisi oyo ya liloba ya Nzambe na 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 elobi nini 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 elobi que nous renversons le raisonnement
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yo de commençons de combat, yo de ko amener penser makanisi son obéissance na botosi à Christ. Nous pouvons, tous dans la capacité ou non, nous pouvons amener toute pensée captive à la parole de Dieu. Likanisi et yena mutu na mayele mayo ou eza contraire na liloba nzambe yonde au sort de sorte que ozwa liloba nzambe o remplacer na likanisi lina eza malamu te. Au fur et à mesure que nous le faisons, nous changeons pour le meilleur de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que changement ya kitoko utaka na kati ndeye libanda. Alors, na kati eza mayele na yo. Makanisi mayo zotia na mayele mayo eza makanisi ya liloba ya nzambi. Tango likanisi ya malamu ya mabeye ozwi makanisi ya liloba ya nzambi tina mayele ma o remplacer yango. Alors, exercice simple à ça pour au sala de sorte que au renouveler l'intelligence na ndenge ya malamu tonisa na makanisi mayo maloba manzambe esengele soki likanisi moko ya mabeye likanisi eye ya mabe yo oke na kati ya liloba nzambe otali ba promesse misato ya nzambe oyo ezali contraire na likanisi lina ya mabe o remplacer na mayele ma otangi yango o garder na mayele ma o confesser yango ça cela veut dire que makanisi misato ya kitoko ko remplacer o moko ya mabe wana au fur et à mesure zo sala ozo comme semblable na Christ. Plus ozo comme semblable na Christ lokolo la ye ba signe ba miracle ba prodige ba na kosama na bomo yo et puis ba lo sambo na yo et que ça toujours exaucé parce que oza na communion na nzambi. Donc okoyi ko transformer okoko ça de sorte que bo bangi na yo et changer au commis na liberté quoi. Au commis moto oza na assurance na confiance na nzambi. Kati ya motema mayo pe na kati ya mayele mayo. Mais c'est qu'elle ezalo likanisi soki eza mabe ozui na kati okena lo banzambe ozui o trouver 3 promesses ya nzambe ya ba pensée positive oti na mayele mayo remplaçant na malikanisi na mabe o confesser yango alors que surmonter bobangi. Voilà principe ya malamu o sengo sala po surmonter bobangi na bomoi na yo. Alors et là on est lingisa moto à vivre sans kobanga. Pour te répondre malamu na mutu na mona esengeli to découvrir na kati ya liloba nzambe eloko nini echangeaki apôtre Pierre na ba apôtre mosusu oyo bazalaki na bobangi ya bajudéen eloko nini echangeaki bango. Apôtre Pierre na les 11 bango banso bazalaki nsima ya porte fermée bazali na ndako ezali kokangama mpo na nini bazalaki na bobangi ya bajudéen bazobanga kokufa. So toke na évangile ya Jean chapitre 20 awa Yesu Kristu ase akufi bakundi ye butu misato mikolo misato nzambe asekwisi ye na bawa na nguya na ye. Alors na mokolo ya liboso ya semaine ya poste donc le premier jour de la semaine ezaki dimanche abi les soirs de ce jour donc na mokolo mona oui ezalaki mokolo ya liboso ya poso baporte ya esiko badisiple bazalaki ezalaki kokangama mpo na nini mpo ete bazalaki na bobangi ya bayuda. Yesu Kristo aye ase présente na katikati na bango mpe alobi na bango la paix soit avec vous kimeza na bino. Jean 20:19 faisait bisa biso ke baapôtre bazalaki nsima ya baporte fermé bazalaki atandako porte ezalaki kokangama na bobangi ya banani ya bayuda bazaki na bobangi ke babo bango te bazaki lié moye basa eloko moko eza te mais bazaki na Jésus Christ bamoni comment Jésus Christ azosala ba miracle azo guérir bato pe ayebisa bango ke akokufa pe akosekwa nyonso ayebisa bango mais awa boye na bobangi baza sima makangi porte baza kuna Jésus Christ fallait akende abimila bango kuna sima ya porte fermée baza kuna. Alors na Acte chapitre 2 baapôtre bazwi nguya eli moye santu ntango bazwi nguya eli moye santu babandi koparle en langue
Beaucoup de temps, on a acte 2, verset 4. Alors, bah, parler en langue, tant si c'est qu'on parle en langue, c'est qu'on a pas apôtre Zabulu a inspiré bateau que bon, bah na rusika bango. Donc bateau apôtre ba langue, non, les na tongo. Pour la bango ba langue. Mais il a fallu que apôtre Pierre a tellement pe alo bana bango. Pourquoi on est dans verset 14. Donc tant on va si ko zongweli mo santu ba parler en langue. Pierre azaki chef na bango. Numéro 1, à Télémico, à Zui parole. Alors Pierre a se présenté dans les 11 autres apôtres. A tomboli mongongo pe alobi na bango boy. Bino ba Yuda, ba Judéen. Et bino banso boza na Jérusalem bo boyeba pe bo prêter oreille. Boyo kamalo ba mangai. Alors Pierre, après tant Pierre a so salawa, on ba si kozwa eli mo esantu. Va parler en langue. Mais à se présenter avec qui? Le Banzam veut dire qu'à se présenter avec les 11. Pierre plus 11, il a 12 apôtres. Tomboli mongongo, pe alobina bango. Alobina assemblée mobimba, ezaki bateau, bazaki ebele des milliers de gens. Et ceux qui botangi acte 2, 1 à 4, bon, on a battu Tezakuna, ezaki jour à Pentecôte, ezaki jour mon nez à fête. Ba Judéens à travers le monde, bazaki kuna na Jérusalem, bazaki na kata temple wana, tango Pierre azoloba, bazo kaye, Pierre azuli lo banzambi, tango asisi ko zongweli mo santu a parler en langue, Pierre a telemi azoloba, Pierre azo s'adresser na bato baoyo, quelques jours avant, quelques temps avant, a quoi ko lo banabangote. Pierre azo bana bato oyo ba yebaki ke ye oyo na bato ye awanganaki Jésus-Christ. O ayebisa bango ke ye ayebi Jésus-Christ. Alobaki na bango azobanga okufa. Pierre azo loba na bato ba boma Jésus-Christ. Alors, eloko nini elongoli bobangi na kati ya bomo ya Pierre? Parce que motoyo apôtre Pierre 50 jours avant. Vous vous rappelez, c'est quoi Jésus-Christ, dans Jean 20, 19, verset 19, bango bazaki si ba ma porte fermée. Bazaki na kati ndako ba mikangi kuna pona bobangi ya banani ya ba Judéen. Mais sikoyo pas Pierre, apôtre Pierre, azolo bana bato o ba crucifié Jésus-Christ. Alors motuna yango. O isaki moko la Pentecôte. Ba juif bango bazaki wana. Alors Basanedrin, bakonzi ya bango kuna ba Judéen, bazaki wana. Anne, bazaki Caïphe, bazaki sacrificateur, bango bazaki wana. Bango banzo na kata temple, bazoyoka Pierre ndenge azoloba. Na bato bazaki koloba na Pierre que tomonaki yo na Jésus-Christ kuna. Bango bazaki wana. Mais eloko nini échanger Pierre? Eloko nini elongoli bobangi na kati ya Pierre pas comme capable à loba na bato concernant Jésus-Christ. Tant bato loba na ko mais yo to mona ko na jardin. Mais yo moto kata ki lito ya nani ya Marcus. Awangani. Abinga na ibi moto te. Mais kala yo ya zoloba. Sans bobangi. Sans ko hésiter. Donc, audace et pensako, azolo banabango. Azolo bango avec audace. Quelle transformation! Mais avant ce moment-là, mais avant jour à Pentecôte, apôtre Pierre a manifesté les 6 autres manifestations du Saint-Esprit. La foi, donc, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, la croyance spéciale, la foi, la guérison, la miracle, nous sommes tous opérés. Mais la manifestation, nous sommes moto wana. Et l'ongola qui est bobangi te, et l'ongola qui bobangi na bomo ya apôtre Pierre te. Non. Mais eloko ni sali que Pierre azasu na bobangi te. Eloko ni bengani bobangi na bomo na yi. Ezali bozui yangueli musantu oya zwaki
na bolobaka na bakota ya sika. Eloko nini elongoli bobangi na bomoi ya apôtre Pierre? Eloko se moko elongoli bobangi na bomoi ya apôtre Pierre ezali mbotama ya sika. Azunguya Elimu Santu pe alobi na kota ya sika. Yo okokokwa kobenga na bobangi na bomoi na yo te, soki yo ozunguya Elimu Santu te pe opala langue te. Soki olingi ke bobangi esila epa na yo, sengo ozunguya Elimu Santu pe opala en langue. Parce que po ete parler en langue ezali moko ya 9 manifestations à Saint-Esprit oyo ondime senga opérer. Soki obotami mbotama ya sika te pe opala langue te, bobange kotika yo te koza toujours na yo. Okosa semblant, hein? Okoza koza na mbongo, ba milliard, ba nini, ozana biloko ndenge na ndenge, mais bobange koza toujours na bomoi na yo. Vrai nzambe wakela likona sa biloko binso alobaka na bana bae bobanga te. Alobaka toujours ne crains point, n'ayez pas peur, ne vous effrayez point. Nde alobaka na bana na ye. Bobangi eutaka pa nzambe ya solo te. Nzambe mokeli apesa biso elimu ya bobangi te. Komami na 2 Timothée 1 verset 7. Okotanga ngo nzambe apesa biso bana bae esprit ya bobangi te. Mais apesa biso esprit ya bokasi, ya bolingo pe ya boignan. Nzambe azali source ya bobangi te. Nzambe mokeli. Nzambe mokeli azali liziba to source ya bokasi, ya bolingo pe ya boignan. Et yonde komasi nde komobali okoki ko revendiquer yango na bomoi na mokolo na mokolo. Na bomoi na mokolo na mokolo. Et sengelo ozwa décision, okoki kozwa décision que bobangi est bloqué le soute, immobilisé le soute. Na bopesaka confiance na yo. Mobimba epa nzambe mokeli na lilobali ayi. Obota mbotama ya sika ozwa elimu esantu nguya ya yo ute pa nzambe pe parler en langue. Lokola tozoluka oyo zoluka ngai na yo toluka nzambe mokeli na bolukaka ba réponse na kati ya lilobali ayi. Pe na bobongolaka mayele mabiso eyenge benene na lilobali ya nzambe. Alors toyebi ete nzambe mokeli ye ako soutenir lilobali ayi. Ye akomemela biso délivrance. Oui, ezali possible que yo de commencer de komobali o vivre sans bobangi. Okoki ko vivre sans bobangi parce que nzambe mokeli aza toujours wana pona ko délivrer bana bae o ba opesa confiance. Alors, eloko nini na mutu tutunaki, eloko nini ezolingisa moto a vivre sans bobangi, aza na bobangi te. Na uti ko yebisa bina ke eloko ko se moko kaka ezolingisa yo nde komasi nde komobali o vivre na bobangi te ezali nini, eza kobota mabotama ya sika ozwa nguya elimu esantu to parler en langue. Tomonaki apôtre Pierre na ba apôtre basusu, donc les 11 basusu wana zomi na moko bazaki sima ya ba porte fermée, bazaki na tandako bakangi ndako bazobanga, bazaki na bobangi ya bayuda po ete baboma bango te. Sima ya bozwingu ya elimu esantu pe ba parler en langue bazaki sur na bobangi te. Pierre atelemi atongoli mongongo alobi na bango avec audace à s'adresser na bateau babomaki Jésus-Christ. Soki tolingi to vivre sans bobangi, toza na bobangi te. Soki tolingi to benga na bobangi na bomoi na biso, esengeli to sala lokola apôtre Pierre. Esengeli to bota mambotama ya sika, to zanguya elimu esantu, pe to parler en langue to ba kota ya sika. Po ete eloko kaka se moko eko benga na bobangi na bomoi na yo na yangai, ezako bota mambotama ya sika pe ko parler en langue. Yango nde esalamaki na bomoi ya Pierre. Pierre a botama sika, a zungueli mosantu, pe a parler en langue. Soki tolingi ete, to zanguya wana ya nzambe, mokili. Oye kolingisa yo, o parler en langue, pe o manifester, donc les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et sengeli, o tatola na monoko mayo, mokonzi Yezu, ondima, o tatola na monoko mayo, mokonzi Yezu, ondima na motema mayo, pardon, ke nzambe mokili asekuse na bawa nde yozu lobiko. Résultat yango wana confession na yo tango sali ndenge wana
ozwi lobiko nzambe apesi yo nguya elimo esantu ozali capable à coopérer 9 manifestations du Saint-Esprit et moko ya manifestation libwa wana ezali parler en langue oyo ekolingisa yo obenga na bobangi na bomoi bwa yo nzambe akela likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo